Réincarnation à Lumumba. Est-ce que Ozondima est un constant Moutamba? Aza na chance. Ya Obima atteint à 2%. Face ya ba auto obenga lokola ba lion. Ils ont likambo ya chance, ils ont likambo ya destin. Les loyaux après 3 cycles électoraux, tout autant na balabala tout yoka. Que tu sois au pouvoir, que tu sois à l'opposition, mais ceux qui déjà au Simba qui tamboka, au Gera Kimboka, le peuple a commis très attentif dans Batouana. Voter utile, monto yo yebi, aux assurés qu'à Kolobeli là en assemblée provinciale, au pétang à Kei, à Kati, à Kimité, boyebi adresse là. Banansele, beau voter candidat numéro 2 dans le niveau présidentiel. Ezali bongo, moi Namboka, maître Constant Moutamba, Oyo Azali, président et dynamique progressiste et révolutionnaire, regroupement Oyo et pour proposer rupture. 206, mission sur le 20 décembre, top on a candidat Talapoul 206. Yende ayebi ba posa na bino, yende azali déterminé ya ko mema ba posa wana na niveau action ya gouvernement provincial. Je demande à tous les pêcheurs lovers du monde entier de s'abonner massivement à la chaîne Espérant Kasongo officiel. Espérant Kasongo officiel. Nzela ya maponomi bande ko balandi ya Siloé télévision ndenge boyebi un programme très spécial pour ba candidat oyo bazali na course ko bandana présidentielle kino kokoma na ba conseillers municipaux tubungiselaki bango esika cadre oyo pour que tous sur le Ranabango Malamo. Bienvenue parce que vous allez bien beaucoup à la biso. Vous avez la biso na Siloé télévision, na TNT nationale, vous avez la biso na Bluesat, vous avez la biso en direct na internet na biso Siloé télévision et vous allez la biso na YouTube na biso Espérant Kasongo officiel. Vous allez tellement ébélé bolingaka émission oyo pe maito salaka pour nabino. Lelo vous comprendre que bayambi biso na cadre oyo kitoko. Tozali bongo awa na kopesa bino ba détails simana ningi bo découvrir yango kasimeto yambi mwana mboka moko mwana mboka monene ayebani dans un grand regroupement oyo ezali ko kambama na ndeko Constant Moutamba wazali pe candidat à président de la République oyo pe akotambola tambola déjà za na libanda ya Kinshasa ezali bongo ndeko to monsieur Godfrey Talabulu babina ka mingi ndeko Godé. Alors, Azali porte-parole, il y a candidat président de la République, M. Constant Moutamba, Kotanga, Combo tout à l'heure. Alors, Ndeko Godé, Mbote. Mbote Ndeko Espérant. Je pense qu'il a présenté au Malam. Je crois que d'abord, avant tout, Mbote na Bandeko Nangai, Baimboka Congo, Mbote na Bandeko Nangai, téléspectateur, il y a Siloé télévision. Ndeko Espérant au Bosani et l'autre côté. Kombo Nangai ezali bongo Godfrey Talabulu. Na ebani mingi na kombo ya Godé et baninga tokoi na bango benga ngai pe na poste non ngai o ezali Chis. Voilà. Anga pe na ko baksa Chis. Alors motuna moyeli ngai na lombamo ya mboto kota makambo na biso. Ozali siko na politique, ça fait combien de temps? Est-ce que tu te sens à l'aise par rapport ya baléa nyo sur la politique ya mboka na biso? Motuna Malamu Ndeko Espérant, nazali na politique et sali miboumwa mingi, je peux dire 12 ans, mais pas comme politicien, mais plutôt comme conseiller politique. Okay. Il y a mission diplomatique, Naoumeli comme conseiller politique et ambassadeur, il y a Grande-Bretagne, Namboka Congo. Donc, Moussala conseiller politique, ezali mingi mingi, ko lakisa toko pesa ba conseil o esengeli na mokonzi po ete azwa
décision à malamu pour na mosala na et un ambassadeur ndenge boyebi azali molobelito représentant ya mboka na ye na mboka mosusu. Alors mingi na bandeko na biso oyo baza na ba pays anglophone na système na bango soki baye na pays francophone ou to baye na mboka mopaya basala ke fort bazwa ba recruter personnel local pour baza ko servir bango pour ba comprendre mieux situation politique et géopolitique ya mboka o baza ko travailler nango. Nde mosala nga na sali mingi pembeni ya ba ambassadeur o baleki moi mingi na ambassade de Grande-Bretagne awa na mboka na biso na Congo. Maintenant politicien na ndenge ya biso de façon active où ezali deuxième année na ngai et ça fait pratiquement 24 mois où nazali na eu engagement après avoir démissionné l'ambassade pour que nakoka ko tia maele nyonso na zui libanda na kosalaka na bapaya na komonaka ndenge lolenge ya politique ya kosalema na bamboka onga na tamboli na meka pe komemango awa na kabolo na bandeko na ngai. Donc ça fera bientôt 24 ans que 24 mois plutôt que je suis dans la politique active. Donc Moulami Balé déjà. Moulami Balé. Oyo sali na politique alors na moni pe écharpe na bino ya dynamique de progressiste révolutionnaire. Oui parti na kati. Boko tambola malamu ezako kambama na président Constant. En tout cas biso bana dipro ndeka olobi dynamique, tout ça vraiment dynamique. Et puis dynamique abanani ya ba révolutionnaire. Tout ça dynamique ya ba progressiste. Donc ezali lisanga o esangisi baye bauti bipai na bipai bazu expérience. Mais si bazala ki bamoni ke esengeli rupture et salima baza bato yo basali révolution des palais ndenge to bengango pona baye bi mingi histoire eza lokola bato basala ki ba contre réforme na kati église ba calviniste ba protestant ba ki ça dit tozali wana mais esengeli to bongola makanisi sika ya ba bendana ki mopanzi na vision moko basali rupture basali dynamique o ya dipro progressiste et révolutionnaire. Donc à la base, bango nyonso baza na identité moko. Il y a rupture. Et c'est normal que batambola nzela moko parce que basota là c'est objectif moko. Voilà. Na kotu na kotu te na moni o pesa nga déjà makanisi belé ya kotuna na bitune belé. Na moni na poche 206 ntsele. Donc na moni yo pe yo poza na course. On a moni kuna 206 ntsele. Ndeko Espérance observateur munene effectivement Nazaka porte-parole, il y a camarade président numéro 2, maître Constant Moutambate. Nazali P, candidat député provincial pour la ville-province à Kinshasa et circonscription électorale, il y a commune Zele. Numéro Nangai Ezali Bongo 206, Auto Kobenga numéro de la ville. Brebi Anakin Mingi Mingi Tobi 207, ils ont esprit des morts. Avant qu'on a liwa, biso de la bombe 206, ils ont esprit des il y a un message à bon moy et rupture et justement pour notre vocabulaire biso na liwa oyo mes gestion et memi namboka to est ce qu'on esprit à vie. Voilà tozonga la masolo na yo wana. Alors parce que tu es kobeta masolo ya maponomi to lobela pe camarade Constant Moutamba oyo ozali porte-parole yondo alinenge balobaka na lopoto la bouche autorisée pour na koloba mambi azali kosala mais yambo monsieur Godet ndenge otali ba processus électoraux nyonso autocommis je crois na 4e échéance na biso ça veut dire to botamaki to mulumi on dirait ce que to komo bima mo amino mais ce qui otali yango depuis to bandi yango ndeko Joseph Kabila jusqu'à ce jour to zali na président Félix ce que na le bosala moi lecture sur processus il y a 2023 okomona mo ndenge nini est-ce que ekokani na oya liboso. Est-ce que oyo eleki moi malamo? Est-ce que oyo niveau na mweza ko kita okomona mo ndenge ni? Ndeko Espérant motuna wana ebombi makambo ebele. Réponse eza moko te. Ezali ebele. Tokotala on a ba différents niveaux. Tokotala on a niveau par exemple, il y a espace politique. Tokotala on a niveau il y a qualité, il y a des candidats. Tout à l'heure, on a niveau, il y a cadre institutionnel et pas ma pronomie et au salema. Tout à l'heure, on a niveau, il y a appui logistique, il y a CENI. Tout à l'heure, on a niveau, il y a cadre de concertation, il y a Baye au bazar concerné, tout bien partie prenante.
et puis total on a un niveau il y a maturation il y a population l'olenge au peuple azali ko monde la mapona nyango donc na ba niveau wana to ko sala ba analyse to ko pesa biyano niveau na niveau na réponse nango soko tuninga na atami baletu misato lelo yo tozo kende na 4e cycle électoral na biso depuis 2006 après 3 cycles bandeko ba ko voter mibeko na parlement ba kotisaki proposition ya ko changer ou ya ko améliorer loi électorale volonté na bango ezalaki ete to komi to sisi déjà 3 cycles to moni bambe ba ebele to ko bongisa pote ba cycle ko ya eleka na malamu parmi biloko ba relevaki ezalaki par exemple ba pekisa ete député oyo atie libaya na députation nationale atie lisusu na députation provinciale OK balobaki par exemple député oyo ami bimisi suppléant na ye to mo kitani na ye azala mwasi to ndeko ne mwana na ye to muta famille na ye balobaki ete lisusu mandat to mbongo ya député ba revoir yango à la baisse masolo abete na kati yango wana pona nini bakomena ba proposition na parce que ba monaki ete loi ndenge ezalaki kala et komaki komema biso na situation ya clientélisme ou bien la situation on a ça la bongo pour suppléant nga zo passe na yebi na okende na Sénat ou bien na okende na députation nationale ya tika donc et comme on dirait politique et comme cop comme likopa mais il y a pas si eza été tango proposition de commis na parlement bango moko ba député ba lekisa ki en moté bakangi yango bango moko ba bloqué bazu plutôt mobeko o ezali a pété ezali ko pesa bango ba avantage plus grave na ba cycle électoraux o eleki na 2006 na 2011 na 2018 to ebaki o aza candidat député ou président soki kaka seni a convoqué électorat 90 jours wana avant to koma na maponani esengeli ba démission ba nyonso to bengi ba mandataire public ba ebanse to bengi ba gouvernement esengeli batika ba poste wana passe na ngonga na bakomi ba candidat o bazali koluka population epesa bango mbano bakendo konza biso mais na loi tout oyo balongoli responsabilité ba gouvernement batiki ngo kaka na ba mandataire ya ba entreprise ba DG donc ba ministre nyonso to ko mona ba bibombi bango moko baza en même temps ba candidat et en même temps baza ba ministre ba vandeli ba décision ça c'est un sérieux problème donc ce qui tokoy ko sala révision ou couper sa réponse dans mon tournant en ce qui concerne le cadre institutionnel tozongi moasima donc loi to mibeko o esengele ko pesa soma ponomi ya qualité kitoko bango moko bato ba ko voter mibeko na parlement ba lembisi yango et conséquence nango qualité protocole ce qu'on a pour mibale qualité a ba ko mibimi sa pote lobi ba ko ma lobeli ya population qualité equity ce qui qualité equity parlement et comme ndako oyo ya bato ba ko réfléchir sous mingi te comme plutôt bato ba continuer la dynamique ya cop ya likopa neto lo bien et ça c'est tuer la démocratie malheureusement mais surtout que na ngambo ya espace politique je crois que ba maponomi o eleki mo mingi avant na après élection ils allaient ba moment ya passe avant élection espace politique ils allaient vraiment reponda opposant bazana la liberté ya expression té société civile aza muselé la population aza na terreur ose baté ko débat na nzela za mingi té ba ko instrumentaliser bilenge ba boka ndako oyo ndako politicien oyo wana ezalaki moi avec expérience ya mabe tozwaki na ba cycle o eleki mais coup de chapeau to moni quand même que au cycle oyo ce qui to tie baromètre ya espace politique pendant campagne to pré-campagne ndé to ko poussa na maponomi bavure to action négative ou restriction à espace politique ezali ya makasité. OK. Liberté ezali de circulation, liberté d'expression, liberté de rassemblement, ainsi de suite. Donc les gens s'expriment. Et boyebi pe réseaux sociaux et donc bato ba ko lobako ba makanisi ba ko cholampiaka o ba ko betela o maboko opposant a otambola biso lelo en opposition malgré kokoso ya ba avion to lobelango mais
ceux qui te baignent ici meeting, tu vois que vous avez un problème. Tu allez accompagner la police, makamboyi ça sans problème. Tu allez meeting mingi na Ngomba Kinshasa, tu allez mingi na Kasai et le lobby tu allez na Inongo, lobby tu allez na province orientale. Donc partout tu as un problème. À part ba kokoso logistique. Et je crois qu'ils allaient c'est bon on a bandé comme sous na moni ba ko basa na opposition ba ko tambola à part ba kokoso logistique ba ko tambola na ndenge sengeli. C'est vrai toyoki ke na Kindu to na mboka ya Maniema il y a eu un cas de décès pour na ndeko opposition moko où il y a eu échange altercation entre ba bandeko mibeko na ba supporters to ba tonaye to on ne peut que le déplorer parce que et ko bebisa image à Kitoko, en ce qui concerne la restriction de l'espace politique qui en réalité n'est plus un problème pour nous les opposants. Je crois que côté qu'on a positif. Côté négatif, nous sommes allés pour un appui logistique na oyo ndako oyo ko bongisa biso maponomi. Tango ndeko Denika Dima a bengisaki ba candidat président nyonso pour te bakuta na ba solo là avant ba se déployer dans la campagne. Question on a ndeko na biso maître mon candidat biso maître Constant Mutamba candidat numéro 2 puis candidat na biso à Dipro a tuna ki bango est-ce que oui ko rassurer biso ndeko Denika Dima makadima que na ndako ya bino boko lengeli la biso maponomi bozali na mosolo na ba appui oyo bosenge na opote d'élection maponomi et ça les fin décembre. Ndeko Kadima a salaki moi résumé il y a appui au bazui depuis équipe naé et côté en place. Alobaki Timo Koloba ko beta masolwana Seni ezwaki déjà 800 millions sur un budget de 1,3 milliard. OK. Donc ça veut dire il y a au moins 400 millions qu'il faut équilibrer la Seni. Mais c'est quoi Watozali le 29. L'élection est aussi dans moins de 25 jours. Est-ce que Mosolo wana, est-ce que accompagnement logistique wana et comme dit déjà bande qu'on a biso à Seni parce que nous comme bima déjà ba machine déjà déployée oh ils en a c'est où dans le comité ko banga na biso déjà ici donc to ki lokola pe ba bulletin na ba imprimer. Voilà. Donc ce qui to s'y prendre à nangonga ko esengélité et ko komela biso kokoso mokolo yango parce que désordre wana e ko bima et ko ki ko mema biso nyonso. Donc, esengeli a toko bonga mapona maponomi. Ndako ezo sala biso maponomi azala na makoki o esengeli pour que azala surpris te na ben imprévu oyo et que ko créer tension sociale pour que maponomi o ezala ki feti poto tinda bato et komi ngonga o toko bunda makile ko tanga bato ba ko kufa. Ko banga la biso ngona donc sur le plan préparatif to moni que côté kuna bato o donc gouvernement o esengela ki a pesa makoki na ndako ko bongisa biso maponomi asali yango tina suka te et ko bangisa biso parce que ebité e suka wapi. Donc voilà déjà c'est un point faible et si comme ça tu ko comparer ezali ça va c'est bon alors torokoba wana bende ko talisa bande ko makambo processus électoral mon ndenge ya ko kenene to ko mona na sur PCP ba point fort mais on le beli peu ezali ba point faible o eza ko bangisa bino. Alors monsieur Godé bosali total confiance na camarade Constant Mutamba pe bo pesier akamba bino na nzela etali regroupement esangisi 8 partis politiques yo zali particulièrement porte-parole na yi motivation à la Guinée parce que vous travaillez beaucoup d'années comme conseiller politique dans l'ambassade puis après au comité politique actif ça fait pratiquement 2 ans ba parti ezebele na mboka na biso ba regroupement pe ali be na mboka na biso. Non seulement vous avez un regroupement Oyo, mon amboka Constant Kamba, mais aussi porte-parole. Motivation à la Guinée de Kogodé, Bapatia, Namopé, Belé, Namboka Nabiso. Ndeko espérant, Natondi Botondi, parce que Mituna no ezali, Mituna malamu et lelo, et Sengeli, peuple, Baimboka, va comprendre. Ndeko Constant Mutamba, Ngana Ebi Mbala Liboso, en 2014. Ok. Na yébié à travers opération sifflée. Wanangai, tout travailler dans bureau politique et ambassade et Grande-Bretagne, États-Unis, tout ça qui na front pour s'assurer que transition,
to transfert ya pouvoir entre Ndeko Kabila na Ouakokota et Salema na ba délai constitutionnel. On les a qui mission première ya bamboka bapaya pour la situation politique na so Congo. Nangonga wana nungu eko bima déjà que bato bazali na pouvoir ba na posa ba changer constitution ba benda moi ngonga molai. Mikande bimaki o a publié beaucoup de non constitution to peut changer to ça en tout cas les débats politiques nangonga wana ezaki kopesa nanu biso confiance te soki baza wana baza na posa ba bima pour que ki pasika ekota ndenge beaucoup ya mboka esengaki nangonga nde na ko découvrir société civile oyo na kombo ya Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Mosa Nangai, en tant que conseiller politique, ils allaient koyeba paysage politique à Congo, ba acteur de banani, ba acteur politique actif, ba acteur politique passif, notamment société civile, na crème intellectuelle, opérateur économique, ba on a pas influent, culturel, coutumier, et sengeli qui n'a pas base de données na bango nyonso. Et parfois nous allons organiser ba rencontre entre ambassadeurs na bango. Natina été toyeba température et zandengeni na population parce que bon baza ba représentant ya peuple. Ndeko Constant azalaki parmi bato ba fondaki Filimbi à l'époque ba beta sifflé pour que na 2016 na décembre le 16 mandat esila. Déjà wana tozali na bango liloba moko. Donc na donné na ngai na yeba ke Nojek na elenge moko Constant baza lobi bato to ko soana bango te ba makanisi na bango ya siffler ezandenge nini. Après nazoki chance ya kobenga été na ambassade Potosola. Na ko mona esiko na 2015 ezangongo yo loi électorale mo eleka na parlement fallait ba modifier bato ba bima libanda na janvier bato bande ko ba kufaka opposition ezalaki divisée o papa était na bitu bo bato ba bima en trois boyebi série wana. Bon, on peut dire pas question, pas question. Bah côté Asuka, yende konaye ko mona e mopanzi ya Ndeko Kabila. Président na biso ya kotika ebonga, na ko mona Ndeko Constant azo défendre code minier. Oyo Ndeko Kabila na équipe na gouvernementale balinga ki ba modifier à l'époque. Bon. Na moku sezali code oyo révision nango et puis ça a avantage mingi na bayi Congo na mboka na biso et biso tozalaki na ngambo mosusu surtout biso occident parce que na ndeko sala pona ngomba wana ezalaki ndire etumbu ba pese biso pona ba entreprise ya libanda siko to koma ko ba lié na Congo pote total à l'olenge ni ntoro ko ebisa président wana à l'MBC à longola ba provision mususu pour et permettre l'entreprise ya président et respirer. Mais Ndeko Kabila azalaki déterminé ya ko réviser code wana et Ndeko Mutamba azali parmi ba jeunes oyo ba accompagner qui na vision wana. OK. Nabi na ngonga wana nabi mais Ndeko yo tolinga ito koti c'est mupanzi na biso mais na monie ake na ngambo faut na comprendre pour na nini. Et puis na ngonga wana bandeko na biso ya ba société civile mususu bazalaki na appui quand même ya ba occident na kotanga ba kombo na bango te. Donc Ndeko Mutamba aki osala contrepoids abima lokola un regroupement de jeunes nationalistes. Et bazwaki code minier comme code au bangay ko défendre parce que code minier wana ezalaki ko pesa avantage na mboka na biso Congo. Na continuer musa na ngai banzela na biso ekutana ki ba série wana na solo na une fois deux fois na comprendre philosophie na ye. Mais na ebisa ki yo za pembe na Ndeko Kabila est-ce que ebi ke biso toza na posa Ndeko Kabila atika ebonga ayebisa ngai kotika ebonga pona Ndeko Kabila ce n'est pas un problème. Le problème c'est akotika lango nani pe lolenge nini. Donc ceux qui bino bolinga a sepelisa bino abongisa mibeko zo sepelisa ba compagnie na bino biso ba jeunes nationalistes to côté les melango akotika ebonga lolenge sengeli et akotika ba avantage noso o population congolaise en apposant notamment dans secteur minier parce que depuis que secteur minier les secteur oyo ba paya ba ti la mise
masona ngai ya suka na 2015-16 na ndeko yango wana sans espoir qu'un jour tokutana tosola na bozindo ba élection eleki ye na regroupement na nyonso aligné ba candidat ebele bazwaka te tokutana après ba élection na kutana na une situation mo na rencontre na tunie mais je suis vraiment désolé chers camarades awa bino so bosuite ba jeune nyonso o bozai simandeko on dirait ba tie bino mopanzi suka no na politique ezali ayebisanga liloba moko abi soki na yaki pembeni ya ndeko Kabila c'est parce que ngana ye tozalaki na idéal moko ba intérêt nationaliste et intérêt on ezalaki mingi autour ya code minier eloko memaki ngai na ye to bunda elongo c'était par rapport ya dossier wana to suite na ba élection ezali jeu politique nga na zongi naza komi lengele pote maponomi oyekoya to se positionner pote bisope to zo ebonga. Ça m'avait beaucoup tiqué bokanga malamu parce que beaucoup de jeunes à l'époque qui étaient pas instrumentalisés, qui étaient derrière les politiciens, tant qu'à l'élection ici, mutu muluka ba kaze. O akota na INSS wana kota na OCC akota na moi mendeko yo amizongi sima ngai naza na idéal naza nationaliste na bondi pona code minier tozana ndeko Kabila atiki ebonga ndeko Félix akoti ngai naza leader ya parti politique na kozonga na vision nationaliste na kokamba bilenge po yazala mingi na bilenge mingi ba étudiants ba jeunes entrepreneurs ba professionnels na kozonga na ko mobiliser bango lisusu po te to milengele pona maponomi o ezai koya na 2023 nde je crois azongaki asali ba stratégie na ye aluki bandeko basangani nde ba osala dépro entre temps ngai on a saisi mission na ngana ambassade o esengaki to accompagner mboka na biso basala transfert ya liboso à pouvoir d'un président sortant avec un président entrant pour na ngana mona que mayele nyonso musala tout na salaki et pas bapaya na mboka ya Angleterre et comme na suka posa ya komemango na mboka na nga c'est comme ça que j'ai démissionné na yé maintenant on a longwe natali mutu moko kombo na ezonga na mutu na ngai un pour aza elenge deux parce que aza na ba idée nationaliste ceux qui outi occident ceux qui ont travaillé pas bikolo wana oyo ko sala mboka na yo oza na ba esprit nationaliste te c'est qu'on comprendre te si je regardais dans tous les partis politiques mutu aza na agenda nationaliste révolutionnaire eza elenge wana. Il est resté constant depuis Bitumba na ya code minier pembe na ndeko Kabila awaza so pa ndeko Kabila te amemi Bitumbango azo kabulango na bilenge nyonso oyo lelo baza na posa mboka na biso ezonga ndenge ba papa na biso ba sepela na ba années 60 70 biso bilenge na tomoni yango te e ba idée wana na yoki yango mingi na munoko na ye to solo la kina mingi atali singa bi même lelo ba jeune be bazo kanisa na sayaki Sankara de Kunto be moto ko yemba ba louange ndeko Kabila te. Bato bele ba ebité nga pembe na ndeko Kabila to bandé ko défendre un document nationaliste qui est notre code minier. Et ndeko Kabila abandé ko loba toujours ceux qui ont voté Kamboka vous voter comme na mwana mboka voter comme ça banda bitumba ndeko mutamba yango wana. Donc pour na yé le Congo c'est d'abord aux Congolais. Et pour na ngai moto na uti ko sa mosala pendant mibu ebelé na mboka mopaya. Le lot à comprendre que mboka mutako bongisa ngeza ka Congolais. Nde yango ye pembe. Yango na pembe na moto yo tozana ye makanisi moko poto kendenzela moko pona ko mema bilenge ebele na komona vision en rupture. Mais alors ndeko Godé toi avancer. Aussi vrai au lobby à Kobunda ndeko mutamba Kobunda pona mboka c'est vraiment un nationaliste. Mais tango bitumbe bandi au lobby azonga kine kutu mwa sima po milengi la ya azongi. Mais ndeko azongi mbala moko candidat président de la République. On a députation nationale, provinciale, sangisatana, communale, mais il y a un balamoko, nasi, autambola, kanakisasa, na cité, pozo, kama solo, tant ba candidat président de la République. Mais on trouve que
on dirait elle est très tôt ou trop tôt s'il faut le dire pour la il fallait qu'il azana matana national mais il y a qui remis boire vraiment la présidentielle au monde elle peut-être les bakoué moi les mettre à zéro. Merci Ndeko espérant motona kitoko Ndeko Mutamba Constant. D'abord, c'est un responsable. Yami Balé, ça va faire au moins Azalina engagé politiquement. Yami Satou, Oeza Katinaye, et Sengela Kaka, Emi Monama, Emi Monisama, Sikoyo. C'est un destin. Quand le destin appelle, on ne peut pas s'en échapper. Ezali Mbela, Ezali appelle. Ils ont choqué Batoupo à 35 ans. Parce que dans la génération de Bisso Alelo, bana ba 35 ans et belé ba vanda vanda ba papa na bango. On est à ma bé. Ils avaient papa na Bisso ba simbaki politique après indépendance, ba aider Bisso ba jeunté, to comme en autonomie après 18 ans, après 20 ans, après 21 ans, après 22 ans. Ba papa na Bisso ba savait qui ba ke université, déjà à 23 ans a commis ko sala, a commis ko bal à 24 ans. Son ben à 24 ans, 25 ans, 10 ans après, a déjà stable dans la vie. Mais tant on m'a beba, le lopo mouton comme stable, comme on banana 40 ans likolo. Yango bozo mona azobima atypique, azobima extraordinaire. Parce que 35 ans jusque là, tous ans nous na balabala, tous au lukana nous vit, tout le gosomba ket, mais non, yé alobi akota la mbula na eti. Déjà à 25 ans, andima ki kokota na nzela ya politique parce que zala ki mbela appel. Mais de quoi espé totala. Koko na biso ya molimo pe ya mosuni. Papa Patrice Emery Lumumba. A combien premier ministre na Mbulani? Ezaki pe ba peu près azaki mwana moke 35 ans. Mais la période de président tozonga ce qu'on a période à pembeni. Macron to ke na mboka mwa ya France. A combien président na Mbulani? Ya la ina ba 20 ans d'abord. Président na biso ou autorotique biso Joseph Ndeko Joseph Kabila. A combien? Donc ezali kambo ya mvula to HT. Ils ont dit qu'il y a appel. Ngonga oyo esengela qui a répondre à appel wana ekomi. Mais appel il y a présidence de Kogode. Siko appel ngo eza nini? Appel ngo eza boye. Congo ezali na transition entre deux générations. Génération moko eko kende. Génération na mission bazwa ki ezala ki ba bimisa biso na conflit. Mboka ezonga ba institution ezonga na ndenge esengeli. Batatana bayana biso na bakomi na suka. Eza bato ba travailler na président Mobutu, ba travailler na président Laurent Désiré Kabila, ba travailler na président Joseph Kabila, ba sanzinga zinga président Félix Tshisekedi. 50 ans, 60 ans, 70 ans, bakomi ko kende. Génération asika, ezali génération à 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ba kokota. Na génération ana esengeli moko ya génération ana apporter aspiration, apporter drapeau bendele. Et Ndeko, tango après 10 années d'expérience active, azongi na Dipro, basali lingomba Dipro, bakomi ko pona ko aligner ba candidature, Dipro et se retrouver na 3400 candidats à tous les scrutins. 420 à niveau national, 700 et quelques à niveau députation provinciale, 3000 à niveau conseiller municipal. Toleki na seuil. Siko boza déjà na ba soldat na ba lieutenant wana. Bolingi mokonzi na bino yé pas à la candidat député national. C'est là que mon mboka maître Constant Mutamba ayeko ndima appel wana. Alobi bilenge belé, batate belé ba okansaka azat ezali très tôt. Mais non, à vous rappeler bango ezali mbela et c'est le moment où jamais il y a génération asika ba assumer mission. Ba lobaki ekomi ngomwa ya transition. Génération écotique, il faut relève et ya. Donc, à une décision, en âme et conscience, spirituellement, physiquement, il y a Konza, lieutenant, il y a Dipro, il y a Bima comme porte-étendard, il y a génération Oye Kolanda. Où à une mission, il y a Kolongo, la Congo en tant que pays post-conflit, mais comme Mango comme pays émergent. Voilà mission génération la Bisso Rwanda. Conflit c'est l'équipe.
bakokito bakokite pour guerre européenne et facilité. Ce n'est pas un problème. Maintenant, on doit vite aller vers l'émergence. C'est ce que la jeunesse veut. Et il faut une rupture pour que la nouvelle génération s'impose. On a beaucoup mis de rupture alternative. Nous sommes malam. Mais au Yébi, Congo, le grand Congo, c'est vrai qu'il y a des constations avant qui campagne. Azali na Kinshasa, Azali na intérieur, bisika pi a Otambola. Est-ce que aux ondima etende ko constant mutamba azana chance ya obima atana 2% face ya ba auto ko benga lokola ba Lyon hein ba li ebele ba kombo ekenda sango to ali pe na président Félix qui est candidat à sa propre succession. Pensez-vous vraiment que lobby bino boali ba bateau boali dynamique boali ba progressiste et puis ba révolutionnaire? Pensez-vous que les révolutionnaires, les progressistes, na baba dynamique, ne constat qu'on soit chance, non seulement il y a comme mokonzi ya bokoyo, et puis après qu'on bimata la moi pourcentage parce que tu es bi Martin Fayulu ayi mopandi, Moïse Katumbi kuna Télémi, Félix Antoine Tshisekedi acteur chef d'État liwana, bandi obazé belé ba professeur Mukwege, bali pene ayi pene na kati ya balion, bali belé. Est-ce que vous pouvez ces chances bino? Ndeko espérant na bandeko ba kota la biso tebi lisolo à David na Goliath. Oui, David était ouais constant mutamba. Na lobeli li kambo David na Goliath parce que tango ba Philistin na ba Israël ba ki ko mona ete liboso ya Goliath ezali David ebele ba lobaki lokola yo ndeko espérant. Batuni mona on a yona lance-pierre devant un gigantesque et ngamba mobile a tellement asa boma ebele o kokato ki sabiso soni. C'est la question que nous posons na camarade maître Constant Mutamba. Botuninga est-ce qu'asa na chance? Ezali kambo chance te, ezali kambo ya destin. Les loyo après 3 cycles électoraux, toko tambo na balabala toko yoka. Population à l'embi. Le peuple est fatigué. En 2006, vote est très tribalisé, très régionalisé. En 2011, ils ont sous bongoté. En 2018, Ekitaki. Il y a de ces discours où lelo et aussi sous-souté. Que tu sois au pouvoir, que tu sois à l'opposition, mais ceux qui déjà au Simba Kitamboka, au Gera Kimboka, le peuple a commis très attentif dans Batouana. Maputa tokozwa, Bapolo tokozwa, 10 000 francs tokozwa, Mbongo tokozwa, mais population lelo va atteindre niveau de maturation oyo et kopé sa biso eli qui a été bamboulé ko ya politicien akoya sos na biloko ko kabate mais akoya na li solo na exemplarité na ye. Bon mo ina ende mutoko sala ete ba pesa ye confiance. Avandi na quartier lo lenge nini azalaka na bato ndenge nini tant on va pesa ye portion pouvoir aselela ndenge nini notre peuple petit à petit commence à monter dans ce sens à kokola. Tant que appel eza pona yango rupture bokabwani na ba anti-valeur ezali message aux populations lelo en aposa nango parce que tout tindi baton ça fait 3 cycles mais résultat niet ne doit comprendre que peut-être c'est une génération où asali musalo singela ngasa to tika bombake na malamu na babena bango mais faut tout renouveler classe politique ko renouveler on a bateau ba ko pesa biscuit bonbon 10 000 5 000 francs mais bateau to yebi comportement na bango to yebi maloba bazo mema pe to yebi engagement na bango pour na Congo bano bakoli na pasi bano ba uti na ba pasi ba famille zanga kombo mais ba décider ba la musa toute une génération pour que to proposer modèle ya gestion kitamboka o elo ezandenge mokote na ba obaya na biso na ba papa na biso basali donc boyo ko pesa chance azali en tout cas azana 70% ya électorat parce que 70% électorat ça dit 7 na 0 bazali ba jeune 70% électorat na biso baza ba jeune et jeune oyo atanga sans bourse jeune oyo ba bengana na classe jeune oyo ebi maya lobo jeune oyo ebi losa bulai jeune oyo ebi kolia na délestage soki aponi ndeko Constant Mutamba te c'est que
azali jeune ou azana conscience te. Parce que bateau ne so otanga ba kombo bozo benga banko ba lion moko na moko na moko na moko na moko azana politique depuis 10, 15, 20, 30 ans. So jeune wana amituna bande kwana nyonso tant ba ko tanga l'école primaire bando okende ake sans bic, sans papier, sans cahier, sans ardoise à côté en école ba belge ba pesaka bango nyonso. Tant ba kombi ba police ba seni pona biso bana bango. C'est au cas où biso to koli to ko bota to ba to pesa bango sous fungola mboka ba continuer à gérer. La jeunesse doit être consciente. Et il faut prendre des risques parce que ça n'a pas âge nous ba so ba risque té. Ba âge ba kolo ba komi na to banga AVC. C'est la jeunesse qui prend des risques pour amema mboka na bourbier amema mboka na libulu pour atombola ngo. Ils ont ba décision courageuse. Il y a ba décision au banga té pour zo banga AVC to monter maintenant non. Il faut des sangs nouveaux. Voilà, Barosala ici, tout ce quelqu'un a moi mais rapidement, Barosala combien de villes bisika kei? Ndeko maître Constant Moutamba ndenga kei bokozonga na bisoka awa le 17 décembre. Azali na tourné à Moulay et je signale c'est avec les moyens de bord. OK. Bandeko a Dipro, bilengi a Dipro, batie maboko to se cotiser, to ko kemba, to kembi na mpona ba compagnie aviation. Azali na inongo pour kende kisangani avion ezate. Ba avion ndambo etikali banko o ba ko benga ba ba pesa ba mbongo ebele po ba pesa o ya biso candidat chance te atambola. Lobi tozana kisangani après to kende Buta, après Iziro, après to Kivu, Goma, Bukavu, to kiti Katanga, Kalemi, Lubumbashi, Lualaba, Kolwezi, toye n'est-ce pas à Grand Kasai, Mbujimai, Lubao, Kabinda, Kananga, Chikapa. En tout cas, tout ici, côté où on a Tomatina et Grand Équateur, tu es Bandundu et puis tu es au Soukana Kinshasa. Voilà. Voilà. Nous ne pouvons dire que bonne chance aux candidats, les candidats jeunes. Ndenge Nekogoda Lobby, Alina, 70%, il y a électorat, il y a des jeunes. Oyo Nenga Lobby, c'est que les bases à la conscient. Ceux qui sont conscients, voter, voter utile. Tu recopies ça y est, chance. En tout cas, mais tout n'est belé mais na kozongela yo balasima parce que nous sentons sans plébiscité yo que oalipe na biano na mituna oyo peuple congolais ali nango vraiment bosenga. Alors rapidement pour tout ça yo je pense que bandi campagne passe ali candidat. C'est vrai, Ezali moi pas si kozala en même temps porte-parole il y a candidat président et candidat yomoko pour la circonscription na yo bayi nsele bande konanga nsele ba papa ba mama bilenge ban master bazo zilanga moi mingi et bana nsele lelo baye ko comprendre que bakosa ki bango trop bato baya ka na période électorale biso na nsele tozana ba association ou to soutenara depuis kala. Et tout ça, la rango pas comme politicien. Mais Bissibino, ce n'est qu'il y a 24 mois, on a commis politicien. Mais c'était mon engagement vis-à-vis de ma communauté. Je suis un acteur social, l'éducation na zoa, na outi na chango, nebige chango, neba passe ya chango. Ce qui n'a eu moi un, na zanga ate ko zonga, ko kabolona mona bateau, bazomona même pas zéro. Donc à travers l'association on a de sensibiliser la population pour voter utile. Mais ça, je vais voter utile. Mouto yo yebi. Aux assurés qu'à l'obéli là, l'Assemblée provinciale, au pétant à Kei, à Kati, à Kimité, boyé bien adresse naï. Banan c'est les bébés dans le passé, ba vota plus bateau, ba yaki go pesa ko senga bomba ko me vendre avant te ba bin c'est ba arriviste. Ba arriviste. Et ça m'a bêté. Mais ndeko arriviste, ba ninga ba pesi yo voix. Ça les forzonga. Mais banan c'est ba moni retour na bangote. Yango to décider to koma baiba ko memela bango maloba na niveau ya esika mikano mi ko zwama pe baiba ko memela maloba na ezonga epa na bango pour que na ba gouverner communication symbiose vision d'action eza. Merci beaucoup Ndeko Godfrey Talabulo Godé na bokuse na kondima ko yamba biso na bureau na bino pe ko répondre na bino na biso to komi na biso vraiment na souka mais en 30 secondes. Nini bande ko sengeli ba retenir
na émission tosali na yo mokolo lelo par rapport ya ndeko président Constant Mutamba oyo azali bongo candidat président de la République européenne akobunda bitumba pour que avana na ngwende ya mboka et puis pour ndeko Godé européen azali moko ya ba candidat na commune en télé juste na bokuse en 30 secondes si possible. Bayi Congo bandeko na Congo banantsele bo voter candidat numéro 2 na niveau ya présidentiel. Ezali bongo mwana mboka maître Constant Mutamba oyo azali président ya dynamique progressiste et révolutionnaire, regroupement oyo eye ko proposer rupture avec les antivaleurs, rupture avec la mégestion. Lingomba wana ezali essentiellement ya ba jeunes étudiants, ba jeunes professionnels, ba jeunes entrepreneurs. Toye na makanisi ya sika parce que tolobi était ngonga ebele mitolongo la Congo na pays post-conflit et kende vers pays émergents. To reconnaître makasi oba ene na biso basali o nyonso bakoki pe to reconnaître bakomi na suka esengeli mopepe ya sika génération ya sika et la moka ezwa relève. Et relève wana to pesi chance na moto a se proposer comme porte-étendard parce que azali na ba idée nationaliste, progressiste et révolutionnaire et sengeli nde ba idée wana na ngonga o pote to bima na libulu oyo tozana ngo. Banantsele mwana na bino azongi alobi makamba ba riviste et sili to renouveler façon kozala molobeli ya communauté. Molobeli la communauté ezali moto a izalaka na communauté. Moto a yarateka na ngonga ba élection 206 bisonyo sur le 20 décembre to pona candidat Talaboul 206 yende ayebi ba posa na bino yende azali déterminé ya ko mema ba posa wana na niveau action ya gouvernement provincial yende azali capable ya ko influencer ba décision en faveur ya communauté na biso pe à travers engumba mobimba ya ville province ya Kinshasa. Merci beaucoup Bandeko Balandi na nzela ya maponomi oyo cadre kitoko to bongisela kibino pour que tout loba moni ko loba c'est très important de kogoda lobi et à la kaka peuple la kokola aux la sous système apollo kaka tena loso et comme awe au lobby toyoki o makambo lobby o bimisi projet nini ko sala pona Bandeko c'est très important pour que tu ya marabino ça le rôle de Kogodé on azali bongo porte-parole ya camarade Constant Mutamba azali candidat numéro 2 président de la République boyoki message est passé yemoko pe azali candidat na communion c'est les candidats député provincial na numéro 206 je crois que toujours à précision nyonso merci à la grande équipe technique merci na Jacques Kanangila oyo azalaki sima ya caméra pe na montage ya émission merci na Jordi Botombela oyo a assuraki bongo et salelo na kati ya émission oyo alors moi vous allez me retrouver na numéro ya sima elongo na bandeko mosusu maintenant de Kogodé tokozonga parce que mituna ezali ebele a retrouver bisimino botikala malamo bye bye.